là quand on met un exemple, n'a pas compris le camion na lobano. Linda, biso tout ne te zaboué, tu as vu tonton promo, azali, ami ben ananani, culturel. Alors, bagayaza culturel. Mais culturel, oyo, à défendre Barti Seigneur surtout, mais aza, faire aza au-dessus. Il y a Barti Seigneur surtout, oh, il y a défendre. Donc, l'éthique, nous tout bon, aza, na moi, à favoriser un peu, pas perver plus que Barti Seigneur surtout. Premièrement, c'est un. Au lobby, toto promo, à poster ce qui, mishka, ce qui n'y n'a pas de l'euro, qu'est-ce que je t'ai répondu? Au moins, tu as un mabé, on a eu que surveiller tonton promoté. Tonton promoté mutatindi Mishka finga faire parce que Mishka avant tonton promo banda koya kolobake Mishka nazo ze l'album na yo ole sala rabe émission belé pola ya nini vomi yo ya kolobela makamu na album na yo kan album na yo kan nzembo ni yo kobeta na kati kuna ole ko finga ka mais yo pona yo kanze le tonton promo muto encourager Mishka pour aya ko finga faire une émission au Mishka e ko sala moi je t'ai fait regarder na so Mishka banda ko finga faire même avant tonton promo banda cheka yo bien azo pese visibilité non. En plus, c'est visibilité. Mais je vais faire 20 ans pour moi, que tu aies un embarras de choix pour lui dire que yon est na place où il y a faire. C'est le cas où il y a la vocal, non, c'est la vocale na yo. Pour te dire ceci, n'a pas ce exemple, notre personne awa, bana wana bazana ba carrière. Net exemple, n'a pas ça kakaya, Naomi, na Tariq. Bazana proféré. Mais ce sont des journalistes, oh, batangi classe. Pour pas travailler un jour dans domaine na bango. Donc il peut pas niquer l'air carré il n'y a pas ça maman n'a pas exemple ya nani ya nati le collé. Alors ben binoni, j'ai niqué ma carrière parce que sa façon de travailler, ce n'est pas une bonne façon monter à sali classe à journalisme. Elle peut pas travailler même aux à pirio. Même était fonctionnaire qui na même exemple na politique. Bateau basala ba carrière na politique. Tant bozo sala tant ou identifier nga lobi ba fingate non. Même tant o cha commentaire te lokola wangila mto sala commentaire non. Akocha commentaire na ye mazo sala commentaire te po ebimisa ndeti na lobi te makamuninga zo loba. Nalobi neti garçon na toyambi maman les dessous toyo ka garçon toyambi commentaire à garçon là c'est pas dérangeant parce que toyambi biso surtout azo baka non koloba bongote non boite et solo makamuzo loba tika ko aza commentaire on ça c'est pas dérangeant c'est pas dérangeant et ça bien commentaire wana tant que ce qui aza bolwa ce qui mutwana azo ça la commentaire aza bolwa commentaire azo ça les a la plastique. Parce que bango posa na bango za makambu oposa na biso mi bana omoni tango za bolwa maman est déçue, je suis désolée, ils ont métier non mais là maintenant tu commences à utiliser le fanatisme. Ce qui te lobby to longola qui fanatisme le mec là, il a rien fait du tout. Parce que aussi longtemps nana na minute nana est au salle émission. Mais bébé c'est toi fanatique ou pas? Bébé, toi pas fanatique ou pas? Mais non, comme la lobby Adam fanatique qui m'a commis la tête. Neti nana aye ko salle émission, nana yé ko takeri, aye ko take fali. Nana n'est pas venu pour faire l'émission. Aye ko répliquer. Bébé, c'est beaucoup pas ça sur ça une minute, s'il vous plaît. Maman les dessous, ngala ngala expliquer boy place bébé c'est azali ezake. Au moni biso tozana ba fanatique o batangi misala bango ya communication. Mais na kati déjà un nanaka benazalaka danser c'est pas Kofi, ba ebanana sengande kuna ba boti bana. Vous comprenez? Tangu abimi akomi gauloise azala ba matière na bango nyonso tout. Parce que azoleka na ba plateau oyo ba communicateur o pe baza ba fanatique baza pe ba gaulois. Mais baza na tête ya communication. Neti ba awachi basu ba bangunyo surtout ba Tariq ba Naomi ya ba bangunyo surtout na ba tangi ba classe na ba même baza na casquette ya communication ozola na mama siko makambo bango basala ki oyo moi si oyo ya tokoto ya milaka biloko ay ko bimisa Magali ay ko bimisa Magali na live yango etinda ki sikoyo nana lokola za pe na ba matière ya bana o fali abotisa Abaja micro ezo consulter kanga po fongola po yeba ke micro za bientôt po fongola Papa Jean-Jacques na okita na répondre au mukie omoni même matin na politique bateau te na comprendre idée na ina répondre au mukie kaka omoni na politique
tant oza par exemple les ala ozo sela mutu mo boye oza na mutu mo par exemple oza mutu afachi siko so oza na elo mo bo olingo loba olingo evanda na mitu abato okopona plateau ya journaliste o aza pro fachi Même tant qu'on question pour les autres neti et contredire makambolo ba to saneti e bimisa makambolo ba lukuta mais retourne ba question oh les autres na yo oh renchérir makambo oh ye nango oye par exemple oh facha tongi ba école boy okokende te retourne ah ba école mouton tuna ya solo wana ba école ngo wapi bona bon non mouton na seconde tuna ah tongi ba école ngo côté ni neza boy les autres personnes comme makasi ya ko continuer ko beta lisolo ko enrichir lisolo yango wana siko yo kokende na naître teto na muto aza naître pour muto aza naître akolinga siko ko lakisa ko bimisa ba pour na ba contre makambozo loba mais tant siko yo kasiko na yebisolo ko mo telema na piswana poye bango pesiko na komi siko place yo zolinga makanzo zo loba wana yeba bango ndenge to bazana ba kini bongo nana aza gauloise elle assume ce qu'elle dit. N'a pas conséquence pour nana nenga zolo ba masolo na place azana je ne pense pas qu'elle est toute seule d'enfant mais malem sur 2 ou 3 personnes mo ba ko accompagner place on a passé sur abimi wana azana sécurité mo robo mutu atikali wana je sais pas si il est gaulois ou pas je ne sais pas yepe nenga zana les comme nenga zana faut à se protéger par rapport que il y a sécurité na ye parce que lelo na kine comment so bo sale mission mo robo na mutu aliambaki na mutu alobaki binomi balé boza déjà na insécurité voilà Nana peut assumer l'insécurité parce qu'elle est gauloise. Mais peut-être elle aime sur les garçons ne peut pas assumer parce qu'il n'est pas gaulois. Wana keno kana sens wana. Donc quand toi tu veux que après cette opportunité à Roloba Makambo ne Roloba ana qui a stimulé na place a poser ka question net ba question moko innocent tu mo ba ignorer Makambazo ba ou bien son compte à doute na Makambo na Zoloba. Et ça façon ya mutu wana ko se protéger. Façon na ya ko se protéger par rapport à émission. Tandis que Nana a besoin de se protéger parce que Nana est venue la guerre. Nana n'est pas venue faire l'émission, mais Nana est venue dénoncer le Komoroboy. Nana a besoin de protection. Mais hier, il faut se protéger. Alors, je ne vais pas me montrer que je suis d'accord dans ma Nana Zoloba. Je vais faire semblant, ou je ne sais pas faire pas semblant, mais pas la protection. Je peux commencer même ça à se faire étonner. Manette que s'étonner. Ah, tu Kolobabongo teko, pour nous Zolobabongo. Et au début, il fallait et à son niveau, mais Nana va continuer. Nana fa continuer nga cause jamais net nga par exemple parce que ba yambinga na mutabonga zo contredire a déstabiliser nga ité nga na oloba makambo nga na yebi nga na ko convaincre batu même si ya zo sala assemblée ko comprendre te makambo na oloba donc on convaincre batu même chose au boyi mais nga moko naza déjà na information na bi ki za vrai naza ba komba bana ba Miguel ba nani on comprend nana zolo ba bien même sur boyi mais nga na bi mais après si ko ngai net nga na comprendre si ko net ba yon na uto lo ba makaba tariki ngai jamais na kokolo ba net ba tariki na lo bango malgré baza ba proférer mais faut te penser à bango opportunité wana comment ça fait nani comment dirais-je ba lo ba ndeni comment dire les mots m'échappent t'autoriser à bango que malgré baza ba proférer. Mais ce sont des journalistes au batangeli classe. Donc baza obligé un jour lelo basu kaka lo baramakamba papier vete na internet donc OK. Bazu apé ba misala o ozala ke oui, elle est posée na musala na ya liaka na ngwa mela nango, musala na ya vivara nango. Alors il peut pas salir son image de venir pour défendre kaka ferré. Faut kaka ya kaka banaka ko finga neto mona ba grâce imbizi ba finga kana. On peut ça par exemple pour baza ba journaliste té. Ba grâce imbizi ba nini ba finga kawana. Non, elle reste journaliste mais attaquant. Bon, elle reste des journalistes mais BBC. Yves Bouya, Nicolas Lekan émission na baka samba na club 50. Tanga bandi ko kumisa fali. Azwa ki un peu résistance et pas ka samba linga ka meka ko contredire qui na makambo lobaki pona bandal pona nini. Pourquoi soit ki ba warrior? Parce que ba mona ki ndeti ke makambo Yves Bouya a lobby et ça na batu moko bo atelemele yango ba salela ki campagne ya mabe. Maman les dessous. Maman les dessous. Zachary Bababaswe, yo travaille dans le monde de Zakina Bangokuna. Zachary Bababaswe, soi-disant, il est journaliste de profession, non? Il est plus intelligent, non? Non, on va croire en aïe. Nazongi susu. Gauthier Stey, tant basala ki émission na garçon wana. Pourquoi débat ezaki équilibré et pourquoi ba fali ba yoka ki kanda ba kangisa ka ba funda ka Gauthier Stey? Parce que mutu omoni débat tant boa boza omoni journaliste azalaka soit nengi professionnel wana tant ozana entre débat
mutu moko azo défendre mutu mususu azo défendre eza lokola débat mais siko soki oza yo moko soki potoloba entre fanatique ki jalelo eza pona ba fanatique soko oza yo moko lingi osala musala na yo ke makambo zoloba ezala na résistance te okendo luka mutu aza na même moral na yo maman le desu garçon na yambi nana azanani aza golwa te aza golwa te aza wari aza golwa te garçon na yambi nana aza golwa te nana ye aye kotake fali nde nana ye kotake fali bongo bayambi ye pa mutu o aza golwa te po baza na complicité moko boye quelconque oyo ozovivre wana papa nani zela pardon na pleine scène ya nini wana aza golwa te nana ye veni atake fali nalobi no bien garçon na po na protection na ye d'abord physique pour la protection na ye physique nalobi ndeto beti Charlie bagolo wa beti Charlie ba beti poani pas au finga ferret ba kuté ba beti comme yepé ba dengazo ya wana ba koma pe robeta na ba poser ba question ndeto okane la pe garçon ba zana Charlie question to zui to robeta pourquoi parce que ça ma musana Charlie oh ils ont accompagné ba bêtise à Charlie alors nana ye ko attaquer Fali nana ye ko attaquer Fali na yaza na ye golo atazana ye journaliste waza na moi chaîne na ye alinga ko sa visibilité azui nana po ebike nana makamba koloba e frappé nanga e frappé bongo bat ba ko tala ye ko sa visibilité alors na visibilité de mais azo garder quand même à protéger sécurité physique na ye soki mutu par exemple ata mutu moko boye o afinga ka fere mais soki jazz ayambi to ta l'émission na kimia poto yebi nini ke journaliste o ayambi mutu yo ba dege ko sala mutu sala mais jazz a déclaré ouvertement na plateau na ye mutu moko ko dénigrer fere na plateau na ye azate. Ça c'est concept ya jazz. Oh I explique about. Ayamba warrior, ayamba mutalinga affaire été. Aobanga été pour mutu wana tanga za devant jazz. Azoyeba déjà que non nyoso to lo ba pona faire jazz yemo ko contredire yango. Parce que yemo ka déclarer ngo bongo c'est autre chose. C'est pas la même chose. Moni Naomi nana abena so ba sala émission. So rolande émission wana Naomi a contredire nana kabena te. Achaka ba commentaire. Landa émission Naomi nana il a dit golwana golwa ba osala émission maman les dessous tu cause de la mutuano yo taliana ngana mona ngelo kama ba si vous prenez tout na question par les dessous ozolo de la par rapport émission ya nana salito par rapport ndenge ba salela en fait choko landa émission belé entre ba golwa so bazo sala à l'exception peut-être émission à Naomi so salina nana kabine soit tant landa émission on ko comprendre que ba joua caché mutu moko azalo kola golwa mutu mususu azalo kola naître. Parce peut-être c'est long et ça les lois na se plan na ngote ceux qui boza bakolo bo s'identifier bakolo bo sa émission ba bakolo na bakolo bazo sala musala moni c'est par rapport à ça rien à voir ce qui n'a moto loba aux journalistes ici na ba question tant ozo poser moto ba question na na journaliste té ceux qui odmitie na po wana ça dit ya kigolo ça dit invité dans nga golo est-ce émission là na déjà émission vous allez rater pourquoi vous allez rater ben on va poser ba question té on va rebimiser ba question té o ezakati ni okobimisa té il y a des questions aussi pièges on peut par exemple du juge et ezala badi muso ta juge azo poser ba question mais juge a poser ba question bête bondeni non azali boso ya muto azo samita za bête juste quand abimisa la vérité monko après na répondre yo moni journalisme on a ebi na atendeni bo moni la journalisme au monde même ta France 24 partout ba journaliste bazaka journaliste à naître azalaka te bazaka toujours na acquaintance na bango ozomone net soko ke na Congo so za muto a PPRD oyambi muto a PPRD okotone ba question car o ezo kumisa PPRD so ki biso so mbale to komina zela parce que to tchéjan baje ngana bébé se do fande to ba gauloise et bi ke bébé se aza limite opposé nga ba bilo so kokate parce que ngana to ba gauloise non en fait non on poser ba question o ezo tinda BBC à promouvoir bien artiste na ye BBC nani to wana za makamba ko promouvoir te wana bango ba ye aye ko swana aye makamba ko sala émission te ya promotion te ba ye ko swana ba ye ko finga maman les questions de journaliste journaliste ya maître azalakate journaliste mais peu importe position tant que on moto zo mema débat yo moto zo poser ba question et on dans la position où relata peu importe couleur na yo juste quand la mère mende akanga RFI poani la mère mende akanga RFI soit disant ba professionnel maman les dessous zo compliqué biso pardon
BBC, zong ça dans l'émission s'il vous plaît. Zong ça nous tous on va partir ça au décortiquer. C'est la ngalo baka au mona ki photo moi na ngo pas fils né o wana. Bon j'ai qui ça mutu moko na le matin aussi hein. Attendez. Non, Ezela. God says it's a God. Oh. Donc c'est monsieur Lali. Débat eza yango wana tozolobela yango wana. Yango maman les déjà chaki débat par rapport à ça. Oh ya vu que na part na et alaki ke ende ba journaliste ba se comportera. Ya lingi bonté. Te ba ça pro non, bon ça qui professionniste mais na bango. Ya lingi bonté. Lingi ka baza ba golo so baza na plateau, ba faire comprendre mukili ke baza ba golo bazo défendre. Non ne simba te ya tayo moko ta. Ya ngo na linga na yeba maman les ya ka wana. Journaliste pas ya réel aussi simba te il faut journaliste na ya Barcelone. Baye wana te baye osa l'émission ya promotion te. Quand baye wana neti nana ndenga ya kana aye osa la promotion te. Aye po aye ko swana. Aye ko bunda. Dans le quoi mutu mobo na ye okuta bandeko ba obunda ngana ya te na ndotuna pona kabola te na ye mamona ndo bunda. Nana tanga ya ki l'émission na ayaki na bit na yete ke aye ko sa la promotion be ya ko sema ba billet ya te pose à la professionnelle akoma wana bas à la même état d'esprit pour pas promouvoir l'artiste. Non, Nana est venu répliquer na makambu oyo biso ba yaki ko sala biso pas Charlie. Il est venu répondre Charlie. Il est venu répondre Maniké. Na makambu oyo ba yaki na maman ya bana na biso na nini. Oh, c'est ça. Akokoza na nini te, c'est ça le problème. Mais so be komi ke na problème ya ko somba par exemple à côté ka billet ou bien azolinga nzembo moko be bimi ba expliquer ba golo na ba meloman doit comprendre nini wana. Wana komi autre chose. Wana to koma na position oyo ya maman les dessous a olo. Oui. En plus, il m'a battu batangi, puis ba classe na bango ba parana bango ba fil bango minerval. Po ya makambu oh maman les déçus azoloba. Mais soto comme na makambu ya guerre, oza na plateau ya mutu oh boza na ina des tendances. Biso to za golo yeku na za warrior ou bien za pe warrior za ka naître. Aza obligé autour ni yonde ça les fort défendre li makambu ozo ya ko défendre. Oya wana te ko la qui s'appose. Yango moni to reprochera pe batu mususu. Ah, comment ça fait yo yambi mutu? To lobela ngo pe mige ah. O mona siko neti miga koma wana. Sora yambi peut-être mutu mo bozo lo ba makamba faire na ndenga négativité biso ba gola to silika to komi lo ba o migaza mutu abatu muso atika abatu ba manquer pas pervé na plateau na. Mais on remarqué que ba wangi la pe bazala na même tendance wana o migatika abatu ba manquer fanjo na plateau na. Pourquoi? Parce que quand mutaye a contredit mutu wana te atiki mutu wana lo ba makambote mané lingi tandis que ça journaliste a occupé ko contredit parce que problème on peut arriver ba journaliste congolais. Bakena na bango ko sala investigation ta va ba yamba artiste. N'importe quel artiste on gagne artiste a sala une investigation des artistes na yeba artiste. Même il redia reprocher quand on a journaliste moi je ne sais plus. Ayambi redi. Azo tout na redi ba question mo redi abi oh. Avant yambanga o sala investigation na ngaite a poser question. BBC ba chroniqueur ou bien ba journaliste. Même ba journaliste congolais. Même ba journaliste congolais. Ba yamba neti journaliste ayambaki Isaac. Boko ta l'émission wana. Azo yebsa ba lobby. Balobi. Eza na émission mona sepela nango Marlène asalaki Marlène Kasanga auto ko sala émission mona Gauthier Sey émission mona tasala na Congo boy bolanda ki émission wana oui natala bolanda façon Marlène a se comporter ki maman de face à Gauthier Sey bolanda ki nasi na répondre au likambo zoloba na lobby boy au moni neti par exemple na pese exemple wana yo journaliste mobimba na est-ce qu'on a tout na Marlène azaki professionnel ou pas na émission wana comment je peux expliquer à Marlène positionne à yé Marlène ayaki kozwa Marlène ayaki kosala la maman les dessous yo lobi otangi classe à makambango Marlène ayaki kosala émission te Marlène ayaki kozwa information interview Zela nanu Zela ayaki Zela ngana sisa koloba pardon Marlène ayaki te pas contredire Gauthier Sey Marlène ayaki na ba rumeur o ezalaki sur toile ya kendaki et pas ya Gauthier Sey parce que Gauthier Sey soi-disant azalaki na ba information o ezalaki ko confirmer makambu o ezoloba na toile. Alors quand les équipes d'information vont circuler dans la toile, il y a quelqu'un qui pas besoin d'équipe d'information pour confirmer makambu o ebande ko loba na toile. Ayaki ne pas poser ma question. Ayaki je suis venu prendre des informations dans makambu na eloba na toile. Et Ayaki poser Gauthier c'est ma question te. Atika ki Gauthier c'est s'exprimer. Na makambu zo na toile. Il balobi que information sur le toile yo lobinine parce que on a entendu que toi vous avez des informations. De façon celle et l'autre côté de la journaliste
à contredire invité soki azana ba effet réel ya makambo invité azoloba. Par exemple, mutu alobi boy, par exemple alobi ngai boma fali asalaka autotune boy na boy et que journaliste a viva. Par exemple, événement mo boy salamaki na pese exemple mabe, événement mo boy salamaki journaliste azalaki wana et que mutu wana azoloba makambo lokuta. Journaliste akokiko akoki ko contredire ye parce que azala ki place wana ayebi be fe na vérité wana, mais tant que invité azolo bo makambu ne yo yebi makambu wana te ozala wana te ozala te okoko contredire mutu te tant que yo viva eloko wana te tant que ozana ba preuve te o ezo en fait o ezo sala yo o contredire. Mais sinon ngana ezala ngo problème te daka constant na sala na ngamba ba golo, mais c'est pas grave, ezala ngo nanga osala constant na ngamba bagolo yango na pe biso tolinga to faire comprendre que constant au sala peut-être oui oza libre opinion na yo, mais normalement bakoki kotambola bongo te parce que musique yo zo loba ba journalisme o ezalaki ba journaliste à l'époque tant ba papa ba bossa ba musique qui ba kester ça fonctionnait comme ça. Lelo en musique lelo ce n'est plus la même chose. Musique lelo eza guerre. Musique à l'élo tout ça la sous promo nini baboya artiste c'était pour na promouvoir bango boko ba ko yamba batu même écoute émission yambele li mutu ça n'a rien à voir na musique, ça n'a rien à voir na carrière artiste, ça n'a rien à voir na nini nini artiste et ye wana poya ko yebisa biso ndenge nini yozo lingo dénigrer artiste wana o kitae ça n'a plus les musique nini yozo memango na ba nini na bino à l'époque wala tango zo mona ba papa na po ba komba batu suzo pesa wana ya kala wana. Ce sont des personnes qui ont travaillé avec des artistes oyo bazale ko ya ko sala musique na ndenge ke nona yambi artiste pour na promouvoir carrière na ye aye bisabiso album asalaki est-ce que ndembo ni evansaki na o erataki, c'est ça. Mais aujourd'hui ce n'est plus la même chose, ça a changé maman les disques de comprendre te ya suka émission ya papa Hervé Kalaki nanani na la journaliste wana nenga se comporta ki na parcours à papa Hervé abande ko contredire yete abanda ki ko renchérir mais maman les journaliste wana akendaki ko sala investigation pour na carrière ya faire le début jusqu'à la fin azwina ba histoire ya kokola ya faire na difficulté faire ya musique na vie na ena makamnyo surtout na isika komi lelo ayesi koyo na yemoko mukolo problème mukolo nani investigation ba vanda siko beta histoire liboso nanga c'était ça yango na koko contredire était parce que papa Hervé était venu dire faire donner ayoko beta no li solo ya parcours ya vie na dès le début donc dans ba parcours c'est parcours et à qui te poser ma question ndenge ba poser ma question na ba nini c'était la même chose maman les dessous maka papa BBC ya loboko mbengawa boni noko yo mikolo ozo kotsa ngai te na to non ozaki na stena mo na to ya loboko expliquer biso bon problème eza boye ya liboso naza na 2 points. Problème oyo BBC azoloba ana elle a raison à 100%. Pourquoi? Parce que Tariq Ngangu na Naomi eyaba bazali ba licencié na ifasik bango basala ba émission na bango en tant que ba professionnel. Donc moko so azo yamba muninga moko alati vraiment nini ya journaliste net indépendant et puis arosala neti azala un peu provocateur okoki kondimate ki aza gaulois ngai mo pe pesa nga pe kanda pona natala nini émission Tariq na Naomi Eyaba Tariq mutazo poser ba question azo provoquer déjà nani Eyaba bi mais bino mikolo boko kamakamboute ba Stade de France ba Stade de France double nyo surtout les épuisés bino bozaka donc on dit maté que yaza golo quoi golo sikoyo et pes asara net a provoqué siko Naomi siko bandi ko sopa Stade de France ya nini wana bani na gouvernement ba pesi 1 million zomona et pesi siko émission elengi et pesi siko que non émission pe umela omoni bango ne ba jouaka. Mais par contre na côté okuna mususu bande kunanga tokende tozonga eloko ebomi musique na biso ezali efandona batonyo surtout na ba musicien presque tout oyo asombi presque corporation nyonso tout, c'est ça le problème na ba journaliste na ba nini
batolo quoi même ba redi à misi perdant même qui nous colle na bango ba koma ko sala ba de obi makambo zo salama so qui Kester azalaka en vie papa en bazalaka en vie jamais makambo yo e fanzo asalaka ekoleka te ozomona problème nyo surtout libabe na biso ezali que basomba batonyo surtout donc et comment passe quoi tina kutute na ba journaliste na ba musicien bango tout ba wera bani même JBP silence na yo et comme on est silence moko complice parce que yé allo barane loko moroté mais du moment où azolo beloko moroté azotika ba bêtise sur qui la rendengona eza pe ko sala malamu te ozomo un problème ezali pour papa ba déjà na bandeli l'air coûte biso na to remarquer te azolo ba que non fallait abimisi album mais trop de machines rumbe ezala ka boete bolo bananga lelo na nyanga ko ikoloba na ba fai papa we malera kufi et comme sikoke na ba concert live fallait azoko ka kutu ko yemba te vous imaginez que papa et ma soeur qui ont vie Babylone on a papa et ma rotika ngolek ndenge boyebeli papa wemba et ko tika et le kate mozo mo le bilo ko nezo le ka ba émission c'est belé ba journaliste c'est belé oh code 16 qui t'a pardon s'il te plaît allô ouais le papa ozomona donc ezali pas si pour la musique na biso wala point liboso deuxième point au mususu na lingi na epingle za nini nakasi nani maman mususu autai kolobangwa na BBC ezali inconcevable maramoto mona na chronique ya Congo na banani okomona batu bayaki vraiment na Didas Arena ba moni ba plemi balé offert asali mais okomona bango baleki na émission ya nani ya migenyema azalaki na Didas Arena okomona ba nyanga ya kato ya tudinet bazo ba ondan moto asali plein vraiment na Didas Arena ezande kulutu donc et puis ba tiki bango comme si de rien n'était donc eza mawaya trop nyanga ya kato ya nani ya yolo concept azolo bakena nani nani mutu asalaki ba plein ezande wera donc eza passe et a passe pour na relaxa que non ba tout vraiment bazoza na ba événement ba participer boza pe na ba chaîne beaucoup comme pesa quand même valeur te musique offert à beta na Adidas Arena musique offert à beta na ING Arena yo ya ko contester yango ou bien oya ko pakola batu buzoba eza mawatro eza net stade de martyr na biso ba moni que moyen te bakangi mundo bango tout fallait accueillir na fleuve kuna pona se ba stress tondi na banani ba moni moyen te babi non to lukaka kamikaze moko ba ya bazwa pasteur na bango anani Denis Lesi aya ote nasimakuna ba vide donc avant ni na epé batu moko to mona ba journaliste tenet ba mami lela baya quand même ko contredire ba buzoba wana ba vani na bango et comme ça commençait à prendre des corps que non voilà tout ça là qui plainte au biso on a fait plus de 150 180 000 sans compter kutuba ba streaming ozomona donc makambo nyonso tout eza kubeba eza vraiment kubeba makasi et c'est triste pour la musique na biso voilà makambo nanga kolobaka yango wana ya lobo kona renchéri yo muke au moins siko place wana pour mona que journaliste aza complice na mutu wana c'est quand yo zala ki ndengo lobi ozala ki na événement mutu zo kosa ozana ba preuve au contredire yeto vandi calme wana eza professionnalisme te mais soki yo zala ki na yo te mutu zo loba bilobela na ye yo zo tala ye o ce qui par exemple oza golo ozo pese ba question o zo motiver à continuer koloba histoire le dessus de Kassi te plaît na contredire yo place wana au lobby, ceux qui journalistes na zala qui n'a été à Moutazolo Babilobela n'a à quoi contredire était pour zala qui était non
Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Cadre, Zéla, ma chérie, Zéla. Là, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que journaliste, c'est sûr qu'il y a les lois enquête, qu'il y a les investigations. Donc, ça, il y a investigation, ça veut dire que c'est pas pour rien. Là, dans l'histoire, il y a Sarkozy, dans Makambo Oyo, et Bimaki, il y a Kadhafi. Mediapart, bien que ça, journaliste, soit une investigation, il a dit témoigner. Azala quitté, à qui qu'on mène l'enquête? Suite, il y a l'enquête, il y a bengi ça y est, la preuve, il a témoigné dans le tribunal. N'a pas preuve, il y a un détenir. Dire qu'il faut assister, journaliste, il faut assister. C'est vrai comme journaliste, il faut assister dans ce qu'il faut journaliste, on a un landara artiste partout. Alors que journaliste, on a à quoi que c'est dispersé. Ce qui a journaliste, c'est une investigation. À cause de l'investigation, par rapport à l'investigation, parce qu'on a ma preuve tangible. Et alors, il y a Thomas Louara. Thomas Louara, ça lui vide dans le stade des martyrs. Donc, le gars, Ozala qui était au monde, on contredit Thomas Louara. Non! On a des vidéos, ils a preuve. Ce n'est pas pour rien un tribunal. Les lots même audio et comment preuve. Le lot vidéo et comment preuve n'a pas tribunal. Pour ça, tu as raison. Hein? Peut-être le Bende n'a lobby mabé. Pour ça, par exemple, tu as une émission au lobby là, il y a Nana Kabena. Na garçon wana makamu nana kabena azoloba omoninde par exemple garçon na rôle azo jouer pour nanga na moniango neti journaliste pour o meka ko en fait o sala ba deuxième wana o sa neti ko bouder makamu nana azoloba peut-être ozana ba effet ou c'est ndenge lobi ba vidéo to participer qui o ezo contredire maloba wana ozomona mais par exemple na makamu par exemple ba Didas Arena boudete azo kamwande bongo azo côté muso azoloba eza bongo il y a solo donné tu as un peu ba doute quoi na makam est-ce que tu doutes azo kamoye bongo boudé c'est quoi boudé cela veut dire kakate maloba bike na makam zo ba bongo te dans azo ko kamone ti mutazo étonné quoi quand denga biso la mito kama bongo net émotionné moko boy bongo c'est ça il a pas boudé. OK boudé c'est quoi je sais pas zonga kasi to land Monsieur Bandaka. Papa Jacques a craché. Allô craché? Oui. Craché kaka. Bon, le bas c'est quoi peut-être? Nan. Ozo craché, maman est déçue. Oh, mais craché. Boyo quand non, non. Ah ouais. Quel est l'abonnement à Tesco Wi-Fi? Ouais. C'est bon, mon niveau, on a écouté Zoyo Kanakou. C'est bon, Siko? Ouais, c'est bon. T'es Zaki faute ya nini? On a l'abonnement, c'est qu'on a chez Wi-Fi. OK. Nangana lo baboye. Bison surtout toyebi mutu voisin na biso ndeni a fonctionnaka alingaka ko étouffer ba actualité ya côté na biso. Tobeta ba yenjare na tobeta ba sorti na biso ya ba générique abimisa ba bloko moko boye pour na créer moi embouteillage. Quand tobeti concert ya ke bimisa nani tukutuku na ye na balabala atamboli nango polo binango bato babeta lisolo na biso te. Actualité na biso ezala neti ya kokundama. Akyo bimisa Lamborghini na ye. Banda papa va bimisa Rolls histoire à Lamborghini et là. Tant to beti ba biloko na biso ba générique akyo bimisa ba biloko ba sujet moko boy po aluka mutu mo ba bima po na ko étouffer actualité. Na ngina zonga na likambo ya les défenseurs. Tant to monike tozana date na biso ya les 4 na Bercy na Accor Arena papa va bimisa libiso date mosusu na Angleterre na Londres. So qui les défenseurs osa envoyé pour embrouiller peut-être l'actualité ya Londres na biso et que batindo ya ko embrouiller to kota net na moi distraction to beta lisolo na yo yeba que ozoni un chèque. So qui pour y na voix normale au fan l'état que
nani fanatique ba place eze belé pour na côté na o joaso ikota liboso so ikota sima. Donc nga po na nga na ngai tozonga na sujet oyo ya likambuya ndeko na biso oyo azongi. Alobi azongi akomi na e Gaulois. Donc ce qui est ça qui pour quoi embrouiller actualité biso so toyebi nde mutu ana a fonctionnaka. Aluka eloko mo boye kota na actualité pour embrouiller peut-être que eloko mo ya biso e finalement nano. Voilà. Nanga tozonga mo mke na sujet wana. Ngapo na ngai les défenseurs batindi na bango yete. Tozozonga nkasima. Les défenseurs n'est pas été envoyés. Ba envoyé na bango yete. Les défenseurs aïe affaire d'argent. Oh biso tuto yebi ko soupçonner likolo. Que oh esali que ça pas marché. Mais na assurance ba pesa qui est à Kinshasa. A comme na Kinshasa ba comment dirais-je ba promesse na bango o ba pesa qui était. A comme qu'on se senti que année comme ko kende parce que depuis que y sali combien de mois je ne sais pas. Ba to baza bonne mémoire ana c'est beaucoup comment. Depuis ba refoulay ça fait combien de temps. A comme qu'on se senti que a comme ko kende na ko. Voilà, on a déjà voilà. To comment que nesiko une année normalement est-ce qu'il y a des défenseurs à yébé qui a une année na Congo? Je ne pense pas. Andima qui te l'aime ça quand on zongi ça peut tenir l'aime sur un mois et demi bien quelques mois seulement zongi na e. Mais comme on a que ça commence à prendre du temps et à comme si qu'on se fait ce que crouler coup d'aller l'aime super difficulté qu'on l'a les commis difficulté qu'on lié commis mais comme c'est commis parce que il a rien là-bas au Congo. Ane lo me côté la game bon côté ane le place mo ko za la terre ça la soki ndengeni. A moni que non ça ne va pas. Peut-être comment pousse à la panne à bango pour bailler bisé ma cam oh ndenge to solo là qui bango ba comme qu'on se sentit qu'a commis danger pas na bango dans muto azo que tient na makanitne que défenseur aza piège oh ba attendre ba Gaulois pour aya ko infiltrer ba Gaulois pour azwa makambo bino bozo kanisa na rejoindre papa code 16 que oh aye Pascal Lingazo mitakala ya basa ba Gaulois oh aye Pascal Lingazo c'est faux et archi faux. Moi si oyo ya Gaulois oyo akokamata mutakala na ye apesi pas ya défenseur c'est que akabaka mutakala n'est pas défenseur takabango bandaka na mibali nyoso tout parce que mutu moi maman oyo aza réfléchi la tête est bien posée bien équilibrée na moniteur oyo akokamata pour les défenseurs aye akomi Gaulois ozo longoli mbilamba ozo mutaka lo tinde défenseur c'est que tinda ngo capable défenseur te o tinda ngo pa batunyo surtout dans raison ya défenseur za te que mutaka la moko ko bima défenseur ngo ozala nani abanda ko limo neti nani abanda ko limo kanga machine de guerre abanda ko limo soki nana ngo ba obenge wana o abanda ko limo na epoka Mobutu anda kota na kata ya bandaka batna kata ba mire pa ke otala mutaka la na yo non toi même ici tu prends Django toi même tu prends ton mutaka là aux yeux que qu'on pèse en défenseur. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Garde ton moutaka là chez toi. Parce que on y a dit que défenseur, Azana est qu'un simple moutou, alors ça n'est qu'à promotion musique, toi tu vas te permettre aux audaces aux moutaka no PC pour nani. Bateau banda PC on peut pas ba warrior. Parce que bah mode de vie na bango bongo. Mais nous chez nous, on n'a pas ce mode de vie là. To yara pour na koya lo makamba faire et non plus que ça. To boy te bat bakoko lingana. Aza mobali noté. Azani te yo PC moutaka no nandeni. Attends tu mobali no. Comment tu donnes ton moutaka là? Donc, maman oyo, bandeko wa mibali, oyo bino bozo kansana mutu na bino que défenseur a infiltré. Aye au côté biso na infiltré. Défenseur a infiltré te. Il s'est senti à danger et place à Zalaki a servi ba makambu o ezaki en dehors ya musique. Ba servi en dehors ya musique. Et makambo ba yokala ke simbité. À mon place à aucun dété. Parce que les défenseurs n'engazana, ayebi que bateau bakoki ko battre place ya outi, c'est seulement les Gaulois. Moutawe ko battre, mouto ya oh ya d'alors quand ça va saeli musala et aka affaire. Boye bisanga, qui peut peser si fali na Congo à part faire? Qui? Tous les fanatiques qui étaient tous les Gaulois. Boye bisanga yi, boko melanga à part faire. Ba wera ba koma ko banga fali. Bah j'y vais bah comment banga fali bah c'est que papa chéri na linga ko mingi mais je parle bah comment banga tout le monde na Congo même il redit oh bah tout temps en commoné siko nenga zana so aleki na plateau bah tourner makambe fanjo azana ba réserve au bango parce que so banga ba fingi banga ba menacer banga ba kangele lo mobo banga ba sani tout le monde a un père. C'est les seules personnes qui n'a pas peur des fanjo c'est seulement Ferré et c'est Fanjo qui a peur de Ferré
Et les Warriors, ils ont peur de nous. Bino bokazata ba wara ba rofinga rabatona. Oh mukuse, oh melidiamba, oh bagolo ba fanatique mayelete. Parce que ba qui ils ont affaire. Parce que à qui ils ont affaire. Les Warriors ne pèsent pas vers nous. Ba retire ba makele. Attention, na ba benga zoba zoba. Mais bon ça ka constant moko. Surtout matina ba débat réfléchi. Les Gaulois mayele temps ba matakana. Warriors ni na afiata kawana. Warriors ni na fiata. Bayele biso awa kizengi azalakana na Maroc ya bitanga soya za Maroc ya akomo ko vanda kune pa batuli na casque na matelo kwa mutavai na parlement ya congrès akomo ko vanda kata ndiye mtu mwazo musala tangu chicha matela ke na likolo wana il a pas eu le temps bakomo ko finga chichi sans wifi moi si sans wifi ozakana mubali te est-ce que debe yaki makama mubali débat wana tato zakana les mubali et les sans wifi étaient venus faire quoi là. Il a compris que non, Naza devant une femme, mais une femme instruite, intelligente, parce qu'il était vraiment là, bien cerclé. Bah, kanye, bah, quoi, ne peut pas sortir, te. Bah, quand on a besoin de débattre, est-ce la débat à soit intellectuellement? Est-ce la débat à soit yaba Django? Est-ce la ma finga, bah, kokarate? Bah, moi, bah, l'accepte ma finga, mais bien sûr, finga, plus que, bah, surtout, finga, bah, man, chocolat, bah, donc, on ne peut pas dire que défenseur n'est pas infiltré, en tout cas, je ne pense pas. Hein. Moi, j'ai confiance aux Gaulois que je vois, même si je ne côtoie pas vos maisons, on se voit ici dans le panel, bateau to solo laka, on se connaît, na moni na ngaite, maman moko ya Gaulois, oya kolongo la mutaka la na ye, apesi défenseur, na moni na ngaite.